Et surtout lorsque bayebisinga que ba violer, ba bomiller, c'était si grave que ça. Nakoka esu ko supporter ngote. Ba beti awa nano après ba vu ba beti na porte. Tant fumami ba coach bisi bana ba kanya ba singa ba le singa wa. Kanto ba singa. Ba le singa. Ba le singa ça. Ba jimbo après ba coach na sona kati. Na so bo place chembo mususu. Ba coach na kati kuna ba tunga na ba code bu. Sona za na ngote, sona ngote, sona bis bon qualité ba beta masasi. Nini na pesa bango ba code wana. Tangu batu wana bazoya bayo kokuta biso bien bakote biso asali biso mabe na place to ke kobenga intervention ya na mundu kimoko nde yango kobikisa population oyo yango to bina papa Franky zola mettre pardon s'il vous plaît salela biso lukela biso solution pour to vivre bien ba viol na mboko to lembi ba kokotela batu po violer na ba koko ko sa ba kambabe to lembi na lycée kuna papa mo ba betie makasi ba betie ba misi matoi ba violer nani dibota na bango ndenge peme fa kufi adresse na eto yebite ezo pesa nga passe tanto ba misusu ke na kanseta nga nazala na kanseta na 312 comment na mboka na biso moko lokola RDC to kozala mala les boy comment na ngali komana mai kamikaze makolantaba banda na butu vers ba 0h to kaka ba coup de feu na ndenge moko on dirait to na est alors tozali vraiment dessus to koyoka na tongo ke mwana mwasi wana ba beti masas asali mowaji ba violer to kutie ni na biso mo to latisie ne to zilaki bino bokoma bozo pe image au monde ça va comme Boza bien. Patoza na difficulté mingi awa pona ba policier eloko monde esalami oyo eza pasi pe mawo parce que même na moyi soki penza likambo eza tozaka na difficulté parce que ba soda baza mingi te awa et puis de commandant toza na ye awa ayesika neti likambo eleki na butu normalement ne eza pasi yango bomesa zotuna bango est-ce que bozalaki ya kolala to bozaki ya kolamuka parce que soda na butu nde atambolaka azotala epai na epai likambo nini ezoleka normalement penza ezopesa biso pasi parce que toyebi pete likambo yango ebimeli wapi awa na social et puis de bomesa zoloba atuni commandant lobi azalaki te biso pe tozokamwaka na tongo boye toye kokuta sango ya mawa yapo parce que yakufaki depuis 1 heure peut-être adjoindre mutu akopesa information parce que ya komai mutu liboso nga nazalaki na problème ya téléphone pour na charge ezalaki te. C'était à partir de 5 heures na oki mouvement moko kotoyo
que non mutakufi na oui na mutakufi na pembeni à la police. Alors nazaki kirie avec un transmettre message pour mon conjoint nangai chef du quartier Mama Kato. Na ba ki ni fona comment sur le terrain na s'assurer sur les formations nazaki qui sont qui est réel. Na komaki na côté commandant non il y a une policier ba criminel ba kuta qui à partir à 1h15. Alors il y a zala qui na baninga na ye ba botoli bango arme moko. Alors nde ya mwasi wana ba viola qui est lokola pe ba beta ki ba balle soko otamboli pembena bokomona ba balle perdu. Oui zalaki. Alors c'est ainsi que to bona ki to benga ki mokonzi budumese lokola komi pona ko lukandenge nini ba ki ko s'assurer sur événement o le kana butu. Donc ezali mwasi mutakufa ki ba policier ba beti massa sur place na poste naye. Banda na butu vers ba 0h. Toki kaka ba coup de feu na ndenge moko on dirait toza na est. Alors tozali vraiment dessus to koyoka na tongo ba bomeli biso PMF na biso na poste ya la police. Alors ba violer tout ça toza na sécurité totale na kati ya Singainga. Mais ça c'est bête pendant 3 heures du temps. Toza ta intervention zate. Si on zate mubeso peli, boli biso zate wakauka. Toza wapi na kati ya mboko yo. Bon, il y a liboso pesi biso passe. Il y a mi balé. Toza banzamete faut travailler en collaboration la population. Population est sinalaka biso. Ah, tous les policiers to tika ah basunga bango. Mais ceux qui y a makasi ezali, ba déclaré pas na bango, bango vient gobenga biso en plus jeep na biso, ils ont ba numéro. Toujours regretter population so be la biso te, biso moko police to sala ba boulot na be fort na biso. To zu coup de fil na 0h. To combien wana 1h. To zu information que oui à partir à 0h ba soda mo ba koma ka non identifié ba 5 personnes. Misa tout, ba lati ba zonkyo na sena ba arme mi balé en tenue civile. Ba bloqué ba policiers so bazaki à 2-3 policiers moko na mundu ba botoli mundu ki batie bango singa ba zuwa mwasi ba violer en plus ba bomni le commandant escadron Seli a eu coup de fil capitaine patient ya commandant district na biso la tini biso to kitaki depuis des heures commandant ya Jemi ya badara pe ayi ko bakisama le to bengi pe bourgmestre albito patienter to zilaya mais ya ko regretter ça que moi na mwasi wana ba beti masas asali mowaji ba violer to kutie ni na biso mo to latisie le to zilaki bino bokoma bozo pe image au monde ça ba konzi ba civil nyos bazaki bloqué na bandako donc biso ne batali biso to komi nde ba senti que police est komi escadron mobile ya sele komi nde pousser bango ba bima baya bana expliquer mais bazan explication ba ko pesa biso exactité pour ba monde événement l'équité comme à partir à 2h du matin du coup tu as des gens en tout cas ba kangi ba surtout ba singa ba violer moi na moi so bete masase ba bete awa min awa wait on a ko ba kana ba konzika likonde ba pesa auto saka musala comme on a li komana mai kamikaze makolantaba attaque bino boza ba konzi à l'état ba lobby toza na état de droit Congolais les soldats à droit na ye. Comment na mboka na biso moko lokola RDC de Rosa la mal à l'aise boy. Lokola na quartier à Singainga Bibwa. Ya liboso madame Doula Lutete a détruit biso bandako. Toza na kimiate et a mis balé insécurité contre les criminels. Est-ce que la mboka o justice ezate? Tolito tout na bino mais c'est les journalistes. C'est na mboka justice ezate. Na mabele na biso bako to vivre na insécurité comme na mama ya boye. Atiki mdaku na ye, atiki poste na ye, atiki bana na ye. Aye ko kuva bona ekolo. Alobaki na kuva bona ekolo ya mwana nde akufi. Bazo violer biso basi. Bazo ko na bandaku bazo ko violer biso. Bona nini? Est-ce que la mboko justice ezate? Na Congo toza la justice te. Chef de l'État lobi que état de droit. Congolais la surtout azana droit na ye. Comment na mboka na biso moko to vivre na insécurité ya boye. Na Singainga tozaka na société moko. O tozala ngo na Singainga ezaka moko to kosenga na monsieur le bourgmestre asunga biso atela biso même 4 sociétés atela biso tozala insécurité makasi na Singainga vraiment pe singai pasi étant de comme moi si policière lokola ngai problème na biso pe ba PMF ezanini tango déjà ozo sala na société eza na siade kopesa commanda compagnie na yo adresse na yo fixe soko ozalaka na kan sengeli kopesa ye pe adresse aka tantôt na kan tchacha tantôt na kan seta tantôt wapi ndenge PMF akufi adresse na ye toyebi te ezopesa ngai pasi tantôt ba misusu ke na kan seta ngai nazala na kan seta na 312 epesi ngai pasi etande konanga ya mwasi corps militaire
lokola ngai nakosenga na bakonzi na biso vraiment ke toza un esprit d'équipe eta biso na biso basi tomiyebanaka pe topesa pe bakonzi na biso adresse ya malamu en cas de quoi bakoluka famille po bakointeresse famille na minute oyo tokenda ye na morgue famille ezoyebana te siko bakoyeba nde nini papa eza manque ya matériel. Le deuxième pe manque ya infectif normal infectif eza muke bango awa bazalaki misato na misato wana babeti 2 personnes bakangi bango basinga ye baviole ye sima koviole bakei baye kozonga lisusu toboma bango moto aliboso akoboma PMF mpona nini bayebaki bien ke ndenge toviole ye boye soki totiki ye akodesine biso plus au moins tosala nini toboma ye mais soki bazalaki mwa infectif ebele biloko nyonso elingi esalema te azolala na butu azolala na mwasi kuna azofina mabela mwasi sikoyo kuna munguna zoya atie arme kuna tanga atie arme kuna munguna sali aukanga ye na lise kuna papa mo babetie makasi babetie bamisi matoi baviole nani libota na bango bamusuna basete na maboko moyeza te totoyeseki kite makasi kote lise kuna nalobete nazaka vigilant makasi nalokate na ngai na makasi mais naotaki na suivi soki nalandi yo bien soki na comprendre bien olobi ke la police awa eza efficacité donc toloba ke oui bazanfo eza na sisa bon nalikama baéclairé zila écoutez olobi bien nazo résumé olobi que si on a compris la police est à efficacité olobi la police est à bazo sala moi tracasserie trop yango wana non est-ce pas wana l'homme ezali et l'homme ezali eloko ezali mon excellence omoni ba militaire bakoza moi mukena kachao mais trop bakozala éclaireur donc mita kozala moko mibale misato ye moko akokate mais ce sont les éclaireurs oui oya kufia balobi ke zama excellence oya kufia babi ke bayebi adresse na ye te problème na biso eza boye insécurité eza makasi insécurité na mboka ekomi makasi tellement biso bapopulation tosouffrir souciate toza belema bebelema baza insuffisant baza ya koka te mpe nde eza boye minduki mpe eza te bokoko ntina biso belema mais instrument eza kaka moko sikoyo population tokovivre ndenge nini problème eza bongo ifo tozala na insécurité ya bien basusiate mpe fo efongwama par millier mpo tozala bien na millier na biso oyo apart sa kaka susiate oyo etikali reste susiate ezala te mpe belema mpe eza kaka moko belema eza mpe kaka moko mpe ka munduki mpe moko ntango bato wana bazoya baya kokuta biso bie bakote biso basali biso mabe na place toke ekobenga intervention ya na munduki moko nde yango ekobikisa population oyo yango toyebi na papa Franki zola mettre pardon s'il vous plaît salela biso lukela biso solution pour to vivre bien baviole na mboko tolembi bakokotela bato po violer na bakoko kosa makambo mabe tolembi donc bayaki awa bazwi babilu babaki na wana ya buka porte babeti awa nano apres bazwi babeti na porte ntango efungwami bakoti bisi bana bakangi basinga bakalesinga awa balesinga sa bazwi mbongo apres bakosinga so na kati place atie mbongo mosusu bakosinga na kati kuna batunga na bakode boye so naza nango te so yango te so napesi bango qualité babeta masasi nini napesa bango bakode wana après bah toi assis ni na bango baki bon ya o na shop to na kota penza tena ba montate mais o za téléphone na ko iba et izai ba na Vodacom zala ba 3 millions na wajini ba 1 million bazwi na ba téléphone na ba M-Pesa na ngai na ba crédit tout bazwi na ba client pe
nyonso téléphone bazwi déjà peu combien de téléphone 6 téléphones à client na biso moko mais est-ce que Alain bateau ba contact wana ata moko te bana ko mingi ko brakinga misu bato basana na mama changa na misu mwana mona bango ezaki te biso longo na misu batinga mutu na se bazaki combien à peu près 5 ba 5 bango ba kina mandu ti musa mbela mbeza minduki te bala zonde libanda siko ba batala ni sema libanda. Bon, papa, moi c'est le premier. C'est un peu qui a au biso tokana abino, tolo ta abino depuis kala. Yone yande. Ka da ka tika. Apa ngo bazo ki monsieur dana basaki. Et des sacs, bazi à France surtout des sacs. Tina basaki na bango vite. Bon après dake belé. Ce sont des pièces de confection. Naba masasi na bango wana. Masasi pe kwa yaki. Ngana na pesa ki basoda bazwaki. Alors, vous avez bien. Tala yoka toyoka na kasi na lobi boye situation oyo ezotika ngai kimia te. Depuis 1h du matin j'étais debout. Ah, mais to solo la casité. Naye poto solo la non. La situation. Et un chef de Rimok à Bengengaï. 1h du matin. Tant à Bengengaï, na lalisa ki ba komanda oyo pongi soute. Ngamoko bana 1h na zaki debout. Ti nengo moni na ye suboy. Et surtout lorsque ba ebisinga que ba violer ba bomier, c'était si grave que ça. Na koga suko supporter ngote. Toyo kana s'il vous plaît. Soki bomoni présence nanga awa. Et ça parce que na ekopé sabino message à espoir, OK? C'est pour dire que Makamboyo et continuer sous Boété. Nous avons déjà pris toutes nos dispositions pour faire en sorte que les criminels à Boye va continuer à déranger la population. Mais na part na binope population. Bobo Sanakate, c'est vrai. Lorsque je pose la question, Bolobi Kima Izate, il est de votre droit de réclamer la paix. Ça va? Oui. Mais en dehors des droits ou en dehors de vos droits, il ne faut pas oublier, vous avez aussi les devoirs. Oui, d'accord. Quel est vos devoirs? Parce que ce que Taliba descend mingi na sali, ozo yoka, tant bazo pesa ba version de fait. Ozo kakaka ki eza lié soit na mwana moko a quartier, eza lié na mutu moko azalaka na secteur wana. Donc tout est lié seulement na kati na bino. Yango na lobby. À part ndenge tozo benga ba criminel, mais il y a aussi le phénomène kuluna, non? Ba kuluna wana
ezaka bano baza bana biso et toyebi bango pe bien avec certitude mwana a dérange la population aza mwana mama kinga aza mwana mama nani aza mwana papa X mais tantôt on est incapable de dénoncer lorsque faut qu'on dénoncer bango tozo ko katozo bango so to lobby bakoya ko zonga balasi yango na lobby na bino est-ce que pour te dénoncer bango il faut to banga Toko banga parce que tant tozo banga c'est pour dire que tozo bomba bango. Alors lobby à cause que balukaka contre yomo kaseni asali mabe. Ce qui vous vivre dans le lobawa, ça va? Toko zo temps et belé.